Chers internautes, nous sommes réellement plaisir. Il y a cause à la compagnie Nabino dans moment Oyo. Donc nous avons fait l'effort. Il y a Koluka Kosepel Sabino Ndenge Tosala Kaka dans cette émission. Et puis Wapi. Toujours na EHP Media qui nous dit Edo Amani Production. Edo Amani Production, wana tomoni papa Edo, o tozobenga autrement dit recto verso. Donc yé na ba multitude ya ba makambo kwa. Koto tomona e, koto tomona e. Donc ndenge ka ba oloba un grand homme. Soko moni muto munene donc na simana e mwasi ya munene pa zali mama Geneviève, mama ya bana. Donc tobosani te kuna na Londres. Tobetaki tour awa kaka na Kinshasa ndenge ezalaka tomeki kotala kopatrouiller banini tokolakisa bato na biso nini ba internaute na biso nini toye pena tobule tobi te tobimiseli bino oyo aza congolais mais aza champion du monde na boxe donc totanga kombo na ete ye moko akoya na plateau asola na bino bomona pe parce que baninga musu basara pe babitumba basara pe ba masano ya bitumba mais ta musu bakoma bakuluna bakoma banani mais ye masolo na ye simba na nzelaka ya bitumba donc bomona ye moko ko expliquer bino ndenge nini akomaki na bamboko azalaki o azali akoloba ye moko donc sans plus tarder tozokutana na ye le champion du monde tozokutana na yo bongo oyebisa biso oyebisa bana Congo ndenge tolobaki tozokutana na champion bonjour champion bonjour. Ok, ngana oyebisa bango te bakombo na yo moko luko se présenter ozanani osala nini ponga muna obengo champion mais bango nde balingi bayeba champion ngo ya nini. Ouais, premièrement tant on a eu na Congo, j'étais d'abord 3 fois champion du Congo na KP Libanda na Europe na bimi plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois champion du monde. Donc naza toujours na rang mondial. Donc et puis ils ont honneur pour nous un boxeur congolais où ils ont commencé à niveau encore na Paris donc c'est pas facile, c'est pour cela na yo talana ba konzambo kana biso to solo la susu et puis pour nous na idée à aussi organiser un combat ici. Pardon champion. En tout cas, toke non malembe. Ozana ba nini osala ba pardon champion. Nga talaka biso. Tala biso. Nangina tuna boye champion. En tout cas, précision muke ya kombo na yo penza po ba oyo bazana audition to ba moni yo ka boye. Yesu nani. Kombo na yo penza ezala mo précis po ba oyo meko. Ouais, nga kombo na nga ezali Yuri Kalenga El Toro. Bon, El Toro et banda Congo. Na Congo na le Toro du Congo. Maintenant on a comme en France pour nous séduire bah français il fallait comme El Toro naître pour ça on avait Toro du Congo balinga balingangate bon pour nous jouer bah fanatique et on a comme El Toro le dieu Toro. Merci champion Yuri yeyo. Oh champion Yuri yeyo pe on a mabele à Congo donc biso tozana ye na kata Congo yem dans en France azo koisa ba français azo koisa so ipe ba nani na ba nani so champion tonto e ba mo muke historique na yo olongwe Congo ndenge ni na occasion nini au kei au komi na Paris et puis début na yo est-ce que ça là facile kamba la moko bandi pe ba moko koisa ba mindele. Non en fait c'est pas facile la vie sportive en plus au Congo donc la vie sportive c'est trop dur et puis je suis parti avec l'équipe nationale en 2000 je sais plus 2009 on est parti à l'équipe nationale je sais plus au Cameroun on est rentré on est parti au Liban c'est quand je suis parti on était parti au Jeux francophonie au Liban avec toute la délégation congolaise et puis j'ai préféré rester parce que côté comment est trop et comment tu es déjà fatigué, tu peux plus boxer. Yomo yebika va venir à koto. So lombité. Ah moto penado na minute 4 fois champion du monde. Bon hier a ko bundate na 2009. Non mais à l'époque en fait quand on a nous boxeurs amateurs parce que tu m'as posé la question pour mon parcours. Oui. Donc c'est pour cela j'ai expliqué un peu mon parcours. Si na soki na tikala inanga na Liban wana pour venir biso ba niveau ya ba box kala pia kapele l'équipe bango trop donc ba comme on s'en est ba côté riango mona na bendana nanga na pesa pe chance na ba boxer muso quoi. Siko ndenge to tuna tout à l'heure awawa au komi na poto début na yo ezalaki directement facilement boye pe comme ko isa bango to ba difficulté ni no kutana na ngokuna. Non, les difficultés c'est d'abord les papiers, c'est régulariser tout ça.
Après voilà, après avoir eu mes papiers, j'ai dû directement enchaîner. Depuis que j'étais arrivé, dès que je suis arrivé en France, j'ai pu voilà quoi, j'ai pu m'inscrire dans un club de boxe là-bas. Et grâce à ça, et grâce à les grands entraîneurs Joachim Poigny, que j'ai pu faire bien mon parcours, mais ça n'a pas été facile. Vraiment, bandeko na biso, ba internautes, nyo surtout bazota la biso et puis ba téléspectateurs nyo surtout. Je suis sûr que bolandi parcours ya ndeko na biso oyo. Yepe asali na eka ramasano oneti ba judo, ba catch, ba lit nde ba msu bazo sa. Mais mususu asala ngo azo viseka lobi akata mutu machete. Tala siko ndeko, tala lelo yo. Papa, conseil nini opesa bandeko na biso bazo sa sport lelo po na buzoba parce que sport ya buzoba pe komi. Siko ozopesa bango conseil nini elo nini bakoki kosala ba viser nini na sport mutu tango abandi sport na ya boule nini. Et moi premièrement je suis arrivé au pays, j'ai vu un peu les mentalités d'ici. Franchement, je vais demander juste à tous les Congolais de s'aimer entre eux, tu vois. Et puis à dire à tous les sportifs, un sportif de haut niveau se respecte. Un sportif de haut niveau, c'est celui qui étudie qui donne voilà, plein de choses pour la jeunesse, qui édifie les jeunes, tu vois. Mais ici, je vois que tout le monde se bat pour rien. Ça sert à rien, on est tous Congolais. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on puisse s'aimer et puis voir aussi l'amour du pays pour que le Congo puisse être construit, pour aller en avant, il faut qu'on puisse s'aimer en fait. Mais non, c'est un sportif, nyonso, bossa sport na bino, na bien. Et puis, et go foot, ça sérieux na musala foot kaka. Vraiment merci champion to sepeli mingi. Alors, quelles sont tes visions pour le sport congolais? Vision na wezani bien que les loyo ozana na drapeau mibale oyo présentera drapeau français pour et zamboko et accueillir yo et salipe les locaux koma ozali et puis entre-temps makila na yonde makila ya Congo siko ba idée na yo ezara nini pour le sport ya Congo lobby. Quels sont tes projets? Ouais, mes projets, j'ai tous les projets, j'ai tous les directifs déjà en place. Mais j'attends d'abord que je sois reçu par le ministre des Sports, Denis Kambaye, que j'ai salué. Donc le premier sportif congolais. Et pourquoi pas, grâce à notre ministre, son Excellence, être reçu par le président de la République. Parce que j'ai vraiment des gros projets pour le Congo. J'ai vraiment des gros directifs qui peuvent même sauver le sport congolais, en général la boxe, et qui peut sauver la fédération congolaise de boxe. Et j'ai déjà acheté 3 rings de boxe que je dois ramener. Et je vais monter ma propre boîte de management au Congo. Donc c'est pour cela que je suis venu d'abord pour voir avec le ministre des Sports, Denis Kambaye, et pourquoi pas être reçu par le président de la République, Joseph Kabila, que je salue aussi avec maman Olive Lembe. Vraiment, en tout cas, na ebité ngai morona nuboye naza vraiment flatté na ba projet oyo ndeko na biso champion azo projecté pour na mboka. Siko na âge na yo bon na ebité na omona nanga oza na yo viété. Oza na yo jeune hein lokola biso mais ba projet minene bosiko ba pero misusu ba sala pe ba boxe ba vanda pe na ba mikil. Po nini ba bula ba mamba boete. Yo mutema ngo oza chrétien, oza pe pasteur les sous sportifs to nini. Mais quand bandeko hein ba mona ope moi bien hein so ope sabso te omoni ezala nka que il faut toper ça peu confiance dans Congolais parce que na se souvient toujours na parole président de la République à Lobagi. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Il parlait un truc à l'Obara. C'est pas les Nations Unies d'ailleurs qui viendra un truc comme ça arranger notre pays. C'est un Congolais. Congolais pour Congolais bon ezango mundele te. Pour mundele bon sambo na bisote. Ngamo na vanda na poto mundele alingane ko to mbo na bisote. Yekuna beaucoup fala na talibino. Tu vois? Les lona on se peut la prendre dans le sens que Congolais apesi chance na Congolais coach na biso ibenge omoni kota memi biso donc ngape pourquoi pas na rome ma boxe congolaise tu vois donc tous la raté ba mindele to tiozo aé abanjo kosa bino je vais donner du travail aux boxeurs, c'est des mensonges tu vois et on a ligné pourquoi pas un Congolais pour
En France, on a des Français, on va travailler, on a des biwa, pourquoi? On n'a pas besoin des blancs chez nous, tu vois. Nous-mêmes, on peut faire tout. Donc, il y a des Congolais, on a confiance dans le projet, pourquoi pas organiser des combats, et puis pourquoi pas donner du travail aussi aux gens. C'est pas en parlant que du travail, il faut déjà créer des emplois. Pour le ça va boxer misala, tu vois, il faut pas mentir. Et on a lancé que Congo, on a confiance. Pourquoi pas après être le président de la fédération congolaise de boxe. Donc, projet Pendez Ali, jeune P Aro, mené fédération. Et puis voilà, c'est pas que vieux on a mikolo. Donc on a un projet pour aider Mbokalanga. Tant on a na poto na ota la vie de kolanga ba mené et on a lobby non, il faut aider, il faut venir s'instruire et s'intégrer aussi, pourquoi pas dans le pays, parce que ça fait quand même beaucoup de temps d'accueillir, mais on a un projet mené pour aider les sportifs congolais en général. Merci, merci champion. En tout cas, Tolandi Bissonio surtout na boké binyo so ndenge champion za ko expliquer ndenge za ko étaler o eza ba projet na ye. En tout cas, to yebi ke bo défilé belé ba misusu ba sala pe ba makambo misusu ba vanda pe ba tembelé kuna. Mais champion yoga beti parcours na ye soka kenda yi ba mikili wana ezalika na ba 2009 awa. Na moi l'axe ya temps oyo mais aza déjà na ba projet. Tozala nde mutema malamu pona Congo. Tozala ra te tozala ra inquiète tuka ko bulega yo moko za danger yango te. Or ko fungola je eza malamu. Papa Edo Amani topesi yo mbote mingi place ozali champion oza pe na baninga na bamikili oza na baninga na ya ba sportif pe awa na terrain mais kana nous kopesa mwa baninga misusu ba coach na ope o entraîner yo awa tango ozala awa boza en bonne relation toujours to ezande nini peut-être ba comment on a déjà aye déjà moins complexe wana ekota. Ouais, toza en bonne difforme mais c'est juste la façon que je les ai retrouvés. Excusez, vous avez lancé un coach na yo pena wa bimisa. Coach Jidex, maman salanga badi na tawa. La pesi mote na maman salanga bambou. Des fois les grands champions de France et na ba Congo. Maman ça va ebele so na bando. Boire bango tout et kokate ba champion ba maître Makofi Gislin. Petit frère Nanga, et pourquoi pas tous les clubs à Golgotha, tous les clubs, il y a boxe, il y a Congo, donc le leader de tous les boxeurs congolais, il est là, et le club Afrique à la Massina, donc voilà, je salue tout le monde qui me connaisse, voilà quoi. Napoto, ouais, Napoto, entraîneur Nanga Joki Mpwani, vieux Joe, je suis au Congo, et puis Napesi. Maman Langambo Théola, Marie Massirika. Donc, maman, bah, gros bisous en direct du Congo. Et puis, on apprécie toute la France, toute la communauté congolaise qui me connaissent. Je vous dis salam. Vraiment, merci, Ezalaki. En tout cas, champion, te remercie au Mingi. Et puis, bonne chance dans le projet. Ndega Ezalaka, bana Congo binomo bomo na ba projet zoya. En tout cas bandeko pe bozaka bisiko ba projet yaka. Bo simba yango esalema. Ezateke projet mo boye po yo liete au freiner te bongonde te. Masolo efungwama po ba projet zali talaka mwana mai abeti mo parcours na ye. Akangi mo la na ya roso mana pe parler na ye mususu ata na bibwa mais osombi 4 rings. Ya box. To ebiga ba ring na biso ndenge ezalaka wa mazeya mais moi, professionnel. Moi, c'est des rings professionnels pour vraiment relancer encore la boxe congolaise parce que j'en ai un peu marre de voir que les boxeurs sont en train de souffrir. Et puis, c'est une façon de motiver encore la jeunesse et de dire que même si on souffre un petit peu, mais on peut toujours y arriver. Donc voilà quoi. Merci vraiment tous les temps été tous ces mingi na visite na yo awa na Congo et puis bon séjour na Katia Congo et puis je suis sûr que na ba projet ya boye mutu pa freiner ngo fois za rapena moi kadia mpemba quoi nyo surtout ele ka bien bonne chance papa. Merci, en tout cas merci vraiment bon bana Congo bana ya partout dans le monde bomoni binomoko oyo champion du monde a beta koisa na ba France wana oyo yebite nani
donc tozongisi sous kopé sambote kaka na famille Bumba Mobimba o eza na poto donc na ba États-Unis partout ailleurs donc et puis to bosanité Edo Amani production recto verso masolo ezara ndenge ezalaka recto verso azara na siga morote donc bo mone koto na faso ya pesi danger na faso ya pesi danger voilà donc to komi na suka émission na biso to sepela emingi ko yambela bino champion o bouti komona prochainement bo komona lisusu ba oyoyo donc na ba domaine tout émission na bino yango na EHP toujours EHP Media soko betikaka EHP Media na YouTube mbala moko okoti masolo donc oyo ezali humble serviteur na bino Ekibumba Ekibumba bo mesana komona à tout moment quoi. Ba numéro na biso eza na se ya écran na bino na se na yaza na Congo amoni qu'il faut aller kato solo la pona masolo na yaza na ba projet to azana eloko moko alinga ça. Nous sommes là pour vous. En tout cas, je vous remercie, à la prochaine.